Bien aimé, prière na vie eza bien. Ota na musala na otokota sikoyo. Toi sikoyo tongo 6h boyebi biso na tongo a ndenge molili ezala do ba 5h wana banda ko tambola. Ndaku nazoya na koti na musala. Donc makambo na oti ko mona yango na nina yebisa bino faut être prudent dans la vie bien aimé. Ko bonde la vobima eza important. Bien aimé dans le Seigneur, na uti musala na kiti na gare na ngai ya musala na nga nazoya liboso na nga na moni mutu moko azoya na dembwa. Bon, lokola nga na banga rambwa na lobi na bima na nga na katikati ya prince na tikela bango banzelo we ba petite ceinture wa mikio ba batambola na ba vélo et puis ba voiture égarée kotoyo nga na bimi na nga pena na katikati ya prince nazo tambola. Donc ndenge nazo ya wana ndenge bango pe bazo ya bango ba omona nganga na omona bango bien aimé nazo tambola na prince nazo taposo nazo ya nanga musala na 5h wana na bondela kananga nzela nazo bondela nzela nazo ya bien aimé na bimi na prince bandeko ndeko wana na bambwane mibale batikali na petite ceinture. Nazo na tala po nazo tala bango baleka na bambwana aleka na bambwana eponga na zonga na petite ceinture po nazaki na katikati ya prince bien aimé na tala boye na mbwa na mutu wana bazati balimwa na mono ndenge na filme ndenge na comprendre ote na bité na zonga na to na bimi na zongi na kati ya petite ceinture na tali pena na nzela wana na mutu wana na bambwa bazati. Na non, c'est pas normal. Na zongi nzela na zo bondela na zongi nzelo bango faiba ke po bango ba okende boyenga na zo zonga boye. Alila bandi ko zonga nzela petite ceinture moi muketi liboso na tali na gauche na droite mutu azati bambwa bazati. Ndeko na nga nazo belelo na tongo yambo eto bima na ndaku suko zwi chance ya koyoka nga na tongo oyo nzamba yeba ki pourquoi il fallait que ezala ngai na mona yango pona ya ko fortifier bino avo bima na ndaku bondela siko nde nazawa nazo tuna nzambe soki na albaika ke bambwa to naza mutu mobe na nature na mutu na banga bambwa ngala linga kusala face na bambwa tina kima na ngaka bambwa so mbwa zo yabwe na usala tuna kima ubeso nzeleza ka mona oyebisa mukona ina musika deja ke na banga mbwa akanga mbwa na ina maboko. Siko na tuna nzambe na miniti oyo mbwa wana na mutu wana na bambwa ne mibale soki na bimaki na prince te basaki na projet nini bautaki wapi bazokende wapi mission na bango bakendaki koluka mutu esilaki bazozonga to bayaki na mission nanga entre parenthèses mais c'est que moi je sais le Seigneur m'a protégé yango bible biso ange de l'Éternel campe autour de tout de celui qui craint Dieu pour les épargner à danger. Donc tant to la ka mungu na ka kocha ba piège tant biso to la mukaka